Likambo ekwei, likambo eye, toyaka kaka soki likambo eye, donc likambo ekwei, yango toye liboso na bino. Bandeko na nga nini ekomeli Priska après koluka kozonga maboke, après ko annoncer message ke azozonga maboke, après ko lancer message na internet ke bientôt là azozongela maboke. Alors nini ekomeli Priska Kanushipi. Bandeko na nga mbote na bandeko nyonso obolandaka biso, en tout cas mbote na bino esika bozali, ba bonjour, ba bonsoir. Wana buyebi deja e dépendaka na air oyo okolanda émission na biso. Merci mingi na batu nyonso o basapotaka Irsil Botelo ya TV. Merci mingi na batu nyonso vraiment oyo balandaka biso, oyo basungaka biso, oyo bakomelaka biso, oyo bakommentaka na ba video na biso, oyo basalaka surtout ba partage. Alors topesi bino merci esika nyonso bozali, nzamba lola amona bino a visiter bino na musala kitoko oyo bozo sala pona kusunga chaîne na biso. Bandeko na nga soki eza mbala liboso vraiment okoti na chaîne na biso kaka nde tolobaka, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malamu mingi. Awa toye susu lelo na émission na biso, toye susu lelo kolobela likambu ya Priska Kanushipi. Priska Kanushipi autaki kobota, Priska Kanushipi toyebi ye très bien. Azwa congé na mamba théâtre, azwa congé par plaisir te, puisque azwa congé te par plaisir, puisque azwa congé te ka pona ko sepelisa public to, pona ko sepelisa peuple to, pona ko sepelisa ka public to, pona ko komi sepelisa, azwa congé parce que azalaka na zemi. Bandeko na nga so tolobi to bandela nanu lisolo ya Priska mukie après to kota na likambo ememi biso awa liboso na bino. Priska azwaka congé pona zemi. Azalaka na zemi malgré batu bafingaka ye na agi na ye basente ye. E na agi na ye boebe batu bafingaka. Azalaka na choite po akomaki na zemi. Alors soki muta komi na zemi, eza na batu mususu ba mesana kolongola ba zemi. Alors eza pe na batu mususu balongola na ba zemi te. E ana batu musu zemi aolongola na ete, aolongola nete ke wa juize maki kolongola. Mais Priska na biso afinga maki tango azwaki zemi na ye, batu ebele balobaki, batu ebele ba kritikaki, ba fingaki, mais asupportaki ba humiliation ya YouTube. Priska vraiment asupportaka mafinga ya YouTube, asupportaka nyonso. Kaka awa na internet bolatisa mwana Priska ba papa talebele. Ba misusu ba ye koloba o papa na biso Vincent. Ba misusu ba ye koloba o pa ceux qui marienne o mobali ya princesse aventurière na sali princesse ba aventure na poto. Ba misusu ba ye koloba o mobali soki boy. Ba tu misusu ba lobi mobali ya princesse ya princesse. Ba tu misusu ba lobi o te mobali ya Naomi Ngolela ye ka mtaboti na Priska Kanushipi. Batu babima na ba version ebele concernant kobota ya Priska Kanushipi. Kobote ya Priska Kanushipi mutu nyonso aya na lisolo na ye, mutu nyonso aya na ba version na ye, mutu nyonso aloba tika aloba. Mais mwana mwasi oyo andimaka nyonso wana. Mwana batu andimaka nyonso wana. Bofinga ka Priska zaki penza humilie na réseaux sociaux. Mais akomaki tina niveau ya koya ko répondre na Facebook na ye po batu bafinga kaye mingi. Batu ba kritika kaye mingi. Malgré ça abombaka ka zemi na ye ti ayaki kobota. Ngana loba toujours mwasi ayeba mukolo mobale, mukolo mwana. Mama nde ayebaka papa ya mwana. Alors batu baya bafinga mais Priska azalaki obligé te ya koya kolakisa biso papa mwana ye awa na internet. Ezaki likambo oyo si elekaki. Alors bandeko nanga eloko nini sikoyo ememi biso awa na analyse na biso ya lelo. Tomonaki Priska alansaki message na page na ya Facebook ke azozonga théâtre kalate. Akomaki kaka azomanki scène ezo manke ye, musala na ezo manke, mais bientôt là azozonga théâtre. Tango Priska ate bientôt, après c'est ça qui jour te, après c'est ça qui mois te, après c'est ça qui peut année te.
a précisé date te akomi kaka bientôt la nazozonga musala na ngai mais eloko oyo ya pasi eza nini kotala façon batu basasi Priska bomoni photo oyo natieli bino oyo Priska alati bilamba ya rose oyo alati maneti te oyo mosusu koto alati bilamba ya rose boy oyo alati elamba ya rose ba fleur oyo alati liputa te oyo alati chemise photo wana yango Priska atiaki na internet atie na video na ye video pa atiaki ezalaki mpe ka na photo wana me bandeko na nga boke kotala bokomi ka Priska Kanuship na Facebook bomona ye la paradoxe bomona ye bokota na page na ye en tout cas congolais toa mitema mabe nayebi te bato bofinga Priska ki abebi abimi mupepe kutu akutuki banda boti abebi bandeko na nga bino boyebi mwasi so abimi mupepe nde akomaka est-ce que boyebi mwasi soki abimi mupepe ndenge akomaka bino bokanisi ke mwasi soki awuti maternité aboti kobima na ye abimi na ndako na ye akomi na ndako directement azongeli sante azongeli makambo nyonso peut-être Priska azalaki pressé ya opublier bafoto peut-être Priska azalaki pressé ya olata bongami atie photo na ye na internet mosusu ye azalaki pressé mwasi soki awuti kobota mpo arécupérer ezalaka temps ezwaka vraiment temps pour que moi ça récupérer mais kota la Priska na photo o Priska za mabete Priska zaka ndenga zalaka Priska zaka ndenga zalaka c'est normal Priska konda aomelisa mwana ana wale ne silite aomelisa mwana me bofingi mwana mwasi ya batu bososoli ye bolobi bomati bokiti na ndeko moko akomi ke mwana ana aza na moki okozongela mosala te ifo zela ti mwana ana kokoma soki na 7 ans yaya bazela ti mwana koma na 7 ans c'est sérieux tu es sérieux vraiment est-ce que mutu po abanda to monaka na bamisala yaya batu batravaille kobotika bapesi congé 3 mois ovandika 3 mois boye 3 mois bakozongela mosala na yo congé ezalaka ya 3 mois po mutu asala congé ya 6 mois na ndako edepana na ye moko to na mosala ni asalaka mais congé ezalaka ya 3 mois congé ya maternité na bacompagnie ebele ezalaka kaka congé ya 3 mois ezalaka kaka ya 3 mois po mona congé ya 6 mois eza moins rare congé ya 6 mois eza penza moins rare congé ezalaka ya 3 mois ba congé nyonso ezalaka ya 3 mois ba compagnie mususu ba yoka pe ma bapesa batu ya 6 mois mais bobandi kofinga ye po alobi kazozonga théâtre po alancer message ke kalata azozonga bandeko na nga musala o Priska salaka musala na ye famille musala oye aolesa oye aomilatisa oyo afutela Priska futela ndako na ye moko azake pa na bango te eloko wana peuple congolais ebango te toyaka kaka koloba toyaka kaka kotia munoko otie munoko lobi otie munoko lobi mais toyebake Priska futela ndako ye moko azwaka swe ya ye moko kala to bando oyeba te kazaka na mobali peut-être lelo nde tomoni Priska azwi zemi ya boti nde lelo mosusu toyolobake te Priska azaka na mobali Priska mais toyebaka te liboso ke Priska azaki na mobali wa bande kozwa soin na ye boyebaki yango te pourquoi boya ofinga mwa mwasa bato po lancer message ke ye moko azongela théâtre est-ce que bino bato bokangela makasi Priska lancer message wana bato bafingi ya kutuki abebi abimu pepe bato so mutanzala nzala nde ngo so théâtre to nini ana mobali o akipa mwana wana atako to mobali asundoli mwana basundola mwana to basundola mwana te etala Priska bandeko etala ye soka lo bazonga sur scène yes eza musala oyo asalaka moni ke ça fait longtemps aosala musala na ete tala soki so mesana na oke musala o mesana de na osala musala na yo soki ovandi ata 1 mois na ndako obando monaka boring donc obando monaka bongo ozomonaka kitoko te omonaka bien te distraction eza te
amesanaki dana musala na ye tango alingi azongela musala na ye alingi azongela scène toyo finga ye pourquoi et puis elongwe na mafinga bandeko nanga bandeko totana ba j'aime na vidéo la famille. En tout cas, to aimé vidéo bandeko nanga, to partager vidéo et ça la bien. Na loba toujours na batunyo so balanda Irsil Botelwa TV. Na loba toujours na libota nanga na yebisaka bino toujours bandeko nanga soko koti meilleure façon de soutenir chaîne na biso ezaka partager, tango tie j'aime na yo, tango commenter maloba ya malamu pona Priska en tout cas esa malamu nzamba lola aozanga tena obatela yo. Aozanga tena kopambola yo na likambo oyo osali na geste oyo amuke oyo kosala nzambe akopambola yo. Donc partager ba vidéo na biso, partager yango, aimer donc ceux qui zambala liboso pe au moni chaîne na biso au s'abonner et au sala malamu mingi, au s'abonner, au commenter, au partager et au sa biso malamu mingi. Et avant de continuer wana na pesi mbote na linda bukulu ya balinda mbote na yo esiko ozali Princesse Allegria. Princesse Allegria, mwana mama. Kamata bi point. Kamata bisou esika ozali. Daniela Nzongo, ma fille chérie, balobi mwana liboso ya mama. Daniela Nzongo, bisou esika ozali. Exaïel, ba bisou na bino. Bana popi ya mama, wana mitema ya mama, ba bisou na bino esika bozali. Bandeko, eza facilité. Eza facilité. Bomoni makambo yo tomonaka lelo na ba comédien na biso. Makambo tomonaka na ba comédien na biso yango e affectaka ba vie na bango. Omona comédien koma aplibie loko moko boye. Aozela ba fan na ye ba commenter asepia na ba commentaire. Aozela ba fan na ye ba commenter baloba ne ba souhaiter ba bienvenue ba souhaiter ba souhaiter bolamu ba souhaiter ndeti baba mutoko komatata tozela yo toko yambo maboko fonga ma tu nous manques. Mais sur 100% ba commentaire boze belé o bo fingi ka Priska. Boze belé o bo fingi ka Priska. Siko d'après bino azongela musala na ye lisusu te avant datala ka mwana. Est-ce que Priska yebisi bino ke soka ke musala abando ke musala ye moko atiki mwana to abandoza na mutu akomemele mwana te to ke musala pona nzala to yeba kolingana biso na biso to yeba kozana bolingo biso na biso ba congolais to yeba kolingana bandeko nanga respect na ba star ezalaka bien ka biso moso to mona star te bokoma kaka star boazo mona na te akenda wapi yango mutu boazo mona na te mukomsu na uka pasi Priska koma na Facebook na ye na lembi mafinga bofinga kanga na sala bino ni na uka pasi ataku to balobi via ba star eza bongo ba star musu bofinga ba onte poani ba star basé belé mais star on a mona kazala beaucoup critiqué zaka Priska star on a mona bofinga ka mingi Priska finga maka mingi azala na zemite bofinga ye abala mwana ya papa bokoto awa bofinga ye azaka na libala na Martin Martin ye kosala predo te Martin asali bofinga Priska abweni na en tout cas congolais na comprendre te bandeko Priska tanga sala ki predo na Martin bato bafinga ki abweni pe na Martin bofingi ye azu mobali mususu bofingi finalement eloni obiso toluka na vie congolais toyeba olinga na biso toyeba kobeta pe likamba batukara omoni Priska pa leki bone aneni na page na ya komi nango Facebook na ye so moni kozalo na posa commenter te oleki na yo nga kamwa bato boyaka komantaka kofinga bato na compte na yo na photo na yo mais ofingi mutu c'est pas gentil. C'est pas gentil bandeko. Totika Priska ayebi nini osala. Eza batebele ba ozela ba mona Priska sur scène. Eza batebele ba mona Priska kala. Priska joua kitoko façon na ya kolobela, façon na ya ko agir na likambu, façon na esala ka batebele kitoko. Boyebi combien oya sepelisa bato. Boyebi combien de personnes oba sepela ko mona Priska kanoship na scène.
siko soki yo sepelaka na ote komona Priska na scène soki yo sepelaka na ote komona ye pena sur scène azo jouer tika bato ba sepelaka na Priska bazela Priska maboko afongama soki yo lingaka no Priska te okoya ko commenter ko finge kapwani lelo respect na ba star esila respect zalaka lisute eza kitoko te pesa ndeko no conseil na ndenga bien so monique eza avant trop opesiye conseil na ndenga bien to mona ba commentaire musu muta commenter otangi olobi o penza ya commentaire e touchenga po ani muta pe a commenter a conseiller yo meza batu musu baza na maloba mabe ya malamu te bandeko to pesa ye respect to pesa ye valeur aza déjà mama ya mwana mama na Liam aza déjà mama ya mwana donc to pesa ye respect to pesa ye valeur liko nango ana mobali oyo azwaka soin na ye. Alors merci mingi bandeko nanga en tout cas na yaki na analyse oyo ya Priska Kanushipi liboso na bino pona kotalisa bino ndenge nini bato bazofinga ye po alingi azonga sur scène. Or ce kazongi sur scène eza pona ye moko eza pona bisote eza pona ye moko eza po asepelisa ba fan na ye eza ke azongi musala na ye eza musala na ye il faut azongela yango. Tomoni Davina apoye wana na zemi na ye Davina zo jouer na zemi na ye apoalisation zo jouer na zemi na ye mais Priska préféra ki na ye ko bomba na ye eza pa bete tanga bocha linga zongela musala na ye botika ye asa musala na ye na kimia mwana mwaso bofingi ye mingi en tout cas botika Priska na kimia eza tana ye asa musala na ye botika ye. Merci mingi bandeko nanga merci mingi nzamba lola azali longo na bino baye nyonso obolingaka Irsil Botelo TV baye nyonso obolingaka chaîne na biso vraiment merci mingi nzambe wana ya lola a continuer kopambola pe kobatela biso nyonso ndeko nanga soki eza mbala na yo ya liboso o se retrouver na Irsil Botelo TV soki eza mbala liboso o se retrouver na Irsil Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager ba abonnement na bino ezara bien ba partage na bino esalaka biso bien alors to s'abonner to commenter to liker to partager et aux amalamu mingi en tout cas Priska tozela okara maboko ya kofongama soki ko banda na famille Libota e ko sala pe bien na batu nyonso o balingaka famille Libota. Wala tokutani à la prochaine occasion bandeko nanga koleka vidéo o te sans que o partager yango. Bisous, bye. Complice à la culture et yé. Aïe aïe aïe. Zambatika Rabana na été à l'objet Natinda Moussali Nanga, le pasteur, l'animateur culturel Siloé Pambou pour les talentiers, pasteur Yamakiona. Batologo Siloa Saliboué, Siloa Keboué, Siloa Zongiboué, Siloé Pambango Yé. Mutuko Molimo Salelaka, Molimo Ebisinga Kota na Makambu wana ya internaute. Yebisa bango memela bango ba actualité et lelo Molimo Asunginga Naya elongo na bino na pesa bino émission kitoko sur la culture de notre pays en plus à la culture congolaise. Molimo Asunginga Naya liboso na bino tokabola émission kitoko Molimo Tchekatanga. Ba théâtre, sport, nyonso etali culture avec Siloé Pambou les talentiers toyé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Irsil Botelo TV. Makambo zotandama wana ko pesa ba prophétie na ko pesa molimo na ko teya batu ramasi sa molimo nous lobby sa molimo restez connectés avec Siloé Pambou à la chaîne Irsil Botelo vous appelez sur Irsil Botelo toyé ko pesa bino makambo pesa boro sabon papa vous appelez vous ala wana toyé toujours les bossa ba écran, toujours les bossa ba téléphone na bino, ota la Siloé Pambou de molimo osalela. Ngamu ta molimo. Bible lobi na ngamu no di bodi di funi di kadi katakana. Sikela molimo sa musana ye. Check check.